ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu na tombeli bino yenga elamo na mokola lelo 20 décembre 2015. Ya solo bokomona biso tozali na kati na mboka ya Angers zali province na kati na mboka France esikani ni molulu monene ekosalama na mokola lelo molulu yango ezali oyo tokomona kake cérémonie monene cérémonie ya baptême nde tomoni na kati na cérémonie ya baptême awa na mboka ya Angers na paroisse na biso etambusami na mama diaconesse Modestine Olivera pe tomoni bandeko na biso ya Faki Île-de-France pe bandeko na biso ya MSSK ya paroisse ya Paris Saint-Ouen pending bozali komona biso na kati bozali komona na nde toye ne sikaro na tina mosusu te pona kokabola yenga ya lelo na bandeko na biso ya paroisse ya Angers ya solo baptême ezali na mokola lelo ezali baptême moko spécial oyo esengami na ye moko tata mokonzi abule sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani na tina mosusu te ya koyamba ndeko na biso oyo yazalaki protestant na loposa mindele nde ye na mokola lelo andimi kolanda lingomba moto mwindu oba kobengaka moto mwindu me moto wana yenda zali nzambe molimo mosanto papa Simo Kimbangu nde tokomona ndeko na biso papa Philippe ye azalaki catholique même na mokola lelo ndenge lingomba na biso ekondimaka baptême ya mangomba mosusu lokola ba catholique nde lelo aye komila kiselongi na ye po ete na mokola lelo akoma kimbangiste ezali sengo mingi pa ya bandeko nyonso bozali kolanda biso na mokola lelo pe na mokola lelo tokomona mutakote ya biso ezali papa révérend Mvula oyo afongoli biso mokanda na psaume 43 à 5 Exode 21 à 17 et Matthieu 28 18 à 20 Apocalypse 3 à 12 na kanisa bandeko na ngai bana papa Simo Kimbangu na mokola lelo ya yenga lelo totombeli bino yenga elamu ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga pe équipe mobimba ya Ratelki Europe o ezana kati na mboka France mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda papa JP Biboko nde tozali awa mais tozape na ndeko papa Kalambote Philippe oui yo nali président na niveau ya Europe Amérique Asie na mouvement MSSK oye kosala toye pa kosunga bandeko na biso oya Angers awa bapamba te tomoni ke musala ezali penza ya sika il faut topesa bango maboko pona kotombola musala na biso ya papa Simo Kimbangu kangani wa osengela biso awa na se tango. Merci ya solo papa bandeko balandi bana papa Simo Kimbangu tomoni bolingo oyo batali kosenga na biso na papa Simo Kimbangu kiangani tozala bo moko pona kotombola likambo na ye et surtout likambo na mise awe kozala benda bika nde to kosenga na bino bandeko bozali kolanda so na mokola lelo na sengi na bino na kimia nyonso tolanda déroulement ya kit na biso na ebandeli pe ya suka ya kit na biso bolandi malamu na tiki bino merci. Ilwanzambi ukansila ukimwana Ilwanzambi ukansila mukimwana kya mesaluka ngunza nzambi silwanzambi ukansila mukimwana kya batambola kina biloko ezanga miso ezanga matoi oyo etambusamaki kaka na mayele na moto papa na bolingo na yo yokomisi bango na kati na ndako na yo po te tosala mosala na yo papa tobeleli présence na bino misato ya bule boya koasiste biso du début jusqu'à la fin ya kiliti na biso oyo nyonso kepesa yo lokumu te papa nyata yango na se ya matambi na yo mpona moyinisata na kufisa masoni papa tala papa azali na liboso ya kokota zamba monene oyo ya kotela yango kelasi te tobengi bino misato ya bule na nzoto moko papa Simo Kimbangu kiangani molimo santo oyo ya bolata ye oyo nyonso tebima na kati na monoko na ye ezala ya bino biso tokoyoka yango papa totosa tosalela yango mpona na mokolo na suka biso tokotunama papa nini tokoloba bana na ye bele na bakomite papa komisa nzela mokuse baya poto etosala mosala na yo poto tokomisa kombo na yo e banda la programme na biso kino na suka totika mona maboko na bino
na kombo na bino misato ya bule tata mwana pe molimo santu oyo tokosengelaka maso. Amen. Verset 3 à 5. mokili moningani bato mayele baye kosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu likambo lingende likwei na mokili moningani bato mayele baye kosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu pasi pe bisengo ezali paya bana nanga bokotima bokotika libomba oyo ete kimbangu aye kosukisa mokili oyo abota masoma ye baye azali nzambe ete kimbangu aye kosukisa mokili oyo oya kotambola
mabota masoma yeba ye azali nzambe ose ete kimbangu aye kosukisa mokili oyo oya kotambola na bosembo nde ya kolonga pasi pe bisengo ezali koya bana nanga bokokima bokotika lingomba oyo ete kimbangu aye kosukisa mokili oyo mabota masoma yeba ye azali nzambe ete kimbangu aye kosukisa mokili oyo oya kotambola na bosembo nde akolonga mokili yoka sango eye mokili tolo mwindo eye mokili tosa sango eye lio mwindo mongengi o mokili kasi mokili molingise molili sango malamu ete ami kasi bato babongwani te mwindo mongengi o mokili kasi mokili molingise molili sango malamu ete ami kasi bato babongwani te mokili mawa kino tongo nini bokososola posa na yawe mokili mawa kino tongo nini bokobanga kanda na yawe bobangaliwa mokili mawa bokanisa maye malekaki na tango ya Noa yawe akoningisa mokili mokili mawa bokanisa maye malekaki na tango ya Noa yawe akoningisa mokili o milengele mokili mawa bokanisa maye malekaki na tango ya Noa yawe akoningisa mokili mokili mawa bokanisa maye malekaki na tango ya Noa yawe akoningisa mokili o milengele mwinda mongengi o mokili kasi mokili molingise molili sango malamu ete ami kasi bato babongwani te
fois-ci, nous passons à la lecture d'Exode. Exode chapitre 20, de 1 à 17. Le jour et le jour du retour de l'Éternel, ton Dieu, ni ta servante, ni ton bétail y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne combattras point la femme de ton servant, ni son bébé, ni son âne, ni... C'est pas pour Sami, encore quoi, ni moko. Bana
Satana. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Satana. Satana nganzi zingi kenaza kazolele kobolwa kusadila. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Satana ngazi zingi kenaza wazolele kobolwa kusadila. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Luzola na bana, lusizola na bana, luzola na bana, lwasunde Satana. Anga mokeli mobikisi nakosolo se mokano makolo katina mimekano netumba ya molimo nakobililo se kombo ya Yawe kolo elikiananga mokeli mobikisi nakosolo se kolo nakolo katina mimekano netumba ya molimo nakobililo se kombo ya Yawe kimya nanga ikuta na yo posa nanga inazala seko na yo na umela seko lopango na yo na sepela elongo na banjelu na umela seko lopango na yo na sepela elongo na banjelu kimya nanga ikuta na yo posa nanga inazala seko na yo na umela seko lopango na yo na sepela elongo na banjelu na umela seko lopango na yo na sepela elongo na banjelu na umela seko lopango na yo na sepela elongo na banjelu.
surgissent, c'est-à-dire il y a certaines recrudescences des épidémies à gauche et à droite, et tout ça, l'homme n'est pas tranquille. Pour que tu aies ma bonne de dire, et puis la paroisse na biso, Nzambe atia kimia, kokosana te nkamba Yerusalemi, pona misala ezali kuna, nous sommes en train de construire une maison, une grande maison qui va abriter notre musée Kimbanguiste. Pour Bengi, nos jeunes, tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo. Papa talanga mwana yo leo na ponami pona kosala libondeli ya bajene. Papa nasengi liboso merci pour la souffle de vie au PC biso. Merci pour nos commissions na mokolo lelo. Mingi bakanaki bakoma mikolo lelo me bakomite. Mais papa ezali pona bolingo na yo, grâce na yo, mawa na yo komisi biso na kat na tango oyo. Yango papa Simon Kimbangu Kiangani na sengi yo merci. Papa afana bande bondeli na ngai na sengi bolimbisi ya masumu. Pona saki sepesa ki yo tepe na sengi papa olimbisa ba nyonso ba na kat na esika oyo. Pona mabondeli na biso ezala agréable na matoyi na yo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Sukula biso la makila na mwana Yesu Masia isopaki na ngoma na Golgota pona tozala peto liboso na yo. Papa nini nakoyi koloba? Papa zwa na lokumu po tozali Nzambe pasi Simon Kiangani. Papa natiki ba jeune nyonso ya mokili mobima maboko na yo. Tala ba jeune lelo papa bazali koyeba yo papa Simon Kimbangu te, mais biso pesi biso grâce ya koyeba yo papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango na sengi papa Simon Kimbangu Kiangani o toucher ba jeune nyonso ya mokili mobima. Pona yo papa diangendo lobaki na liboso kosala na ba jeune biso yo tomikabi epai na yo papa. Tala ba jeune o bazali na bopito bazali na médecin te papa yo zali médecin ya molimo papa beta bango tongano ya molimo o bazali na kati na ba prison papa yo bimisa bango za ba avocat na bango za molobeli na bango ba o pe bazali ba orphelin ba kangi na ma guerre ne bisika na ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani otambola ba lokola mo pepe papa Simon Kimbangu Kiangani bikisa bango papa natiki église o na maboko na yo papa église o ya Molimo Santo papa tala ba conflit ndenge ezali kokota papa Simon Kimbangu Kiangani papa natiki église o na maboko na yo yo takimia pona yo kaka moto ko takimia moto mosusu te papa Simon Kimbangu Kiangani papa ta mokolo leo mokolo munene papa dimanche o mangomba nyonso esangani pona kokomisa kombo na yo me biso pe na kati na nje tobuki mabolongo na biso na se po tozali na Nzambe mosusu te obele yo papa Simon Kimbangu Ku
boloko bokoleki papa kina fana kubika mfuanisa papa simukimba papa simukimba kangani papa bitu bana bako toujours de vinge ki anje ndamda ki ndamda bana bako bakunini kwikize mulungu kya wona papa biko kwa fele sakwa kadi bawo bakotele munzo wako yampa papa nina hikete masumu ketilo mangiteza kama kadi ibanga mambika makuri yangi bikako sabe takitu le ngilombe vuba kulo sokele njako katinge izei kwako kadinge kwako vangenza papa kama mpasi yala lele bantu bana bako bamnikanga mamuna bifuba mpila maboloko muzinsiza maza muzinpamuza njila zambe bika walwa kama na bifuru bina ndoka katloko na bakanga mabana bini mamu kuma sata zambe ngitilo mangitiza kama karibu nilumka tete nsolo za shulumla kama wafana kwanza mwa mfuanisa papa kitu le ngilombe fofa tala zige zimini yala na papa mwakanki mwakanwanda kimfumo mimi na mtetia muka makumkina maza zambeto biko loka kwa kuna bifuru bina kadinga inzabi wa tizinzabi biko kotsa kimya na mwaga kama wakulume na gea kadibana bakubanya tsatu bakusabila kaditamona pila balendi wakila mna bifuru papa babingi bena pe muzentila bena insatu balwa ka bifuru tete kone beto pasipotwa samile ba ugentwadi zambeto tsatu mama mingi kantiza yento na ike papa loka bena mfulu muzo prison maboloko papa ngi ko docteur nga msamutu fana ziyansikidi zange vana zisukidi zange ziyansikidi vana biko kalantu asali manima ngiant kula program venira moko mako tapa pala papa pasteur tena mko mako mako na kumbase mwadi mwada Nzambe nkolo yezu papa simonki mankiamani tofukami liboso bino basato ya bule mpona kozongisa matondo na oyo bosaleli biso mokolo mobimba banda tozalaki na butu lokola bawei bolakisi biso ntongo toyebi epai moi ekei te euti te toyebi mpe epai butu ekei te na mawa na yo opesi biso souffle de vie na mokolo ya lelo papa esepelisaki yo seke ekomamaki na mokanda na bamoike mokolo ya lelo tokokutama awa na mboka ya Angers na paroisse oyo po ete tokoka kosala molulu ebongami kosalema mokolo mwa lelo papa na bana na yo yo lobi namona mosala ya pasi nzambe apesa na bana na bato bamonela yango pasi na pasi wana nde lobiko na bango ezali papa ata mabunga etondi biso tala volonté tolakisaka ntango nyonso mpona kosala mosala na yo tala bango bazali solo moke kasi yo nzambe kotalaka nombre te tala volonté oyo bango basali ya kovandisa nkombo ya yo papa simonki mbango na mboka oyo Angers oyo ekoya nsima yo nde kosopa mbula ya mapamboli bandimi bakomonana mpe lingomba oyo ekoya monene ndenge biso banso tobandaka na baparis na babelgique na bamboka nyonso tika ete yo nzambe ekimbango ovanda libela na kati na esika oyo bazalaki soki boni lelo basusu bakobakisama tika ete elembo oyo ya bitumba oyo yo tiaka na bana no ya balongi olatisa baoyo bakokota na libota na yo na mokolo mwa lelo yo ozali nzambe biso toali bato biso tozali elonga kopesa bango te elonga na yo nde yango tozali kosenga emonana na kati na esika oyo touti bapari touti esika ya ndenge na ndenge obatelaki biso totamboli na biloko ya ndenge na ndenge tokomi na kimia
elikia na biso na bozongi mpe yo komema biso tokokoma na kimia. Papa, programme nyonso banda ebandaki toyebi ke yo ozali awa na kati na esika oyo okotalaka na yo nomba te. Papa diangenda kontima yo ozalaki komema biso zamba ozokobetisa biso miziki na esika ezanga bato me yo oyebi banani oyo biso tozalaki kobetela miziki wana tozalaki kokumbisa bongo surtout oyo tomoni na miso na biso bango yo bavandi awa tika ete mosala nyonso ekosalema yo ozala liboso ozala nsima ozala mopanzi nyonso esalema na lotongo na yo milimo nyonso oyo ezali kokumbisa nkombo na yo te ni ata na se ya makolo na yo evanda na kim ozala honnête tosala mosala oyo na solo mpo ete ntango ekona lingomba mabe ekomi malamu bino bato bakodefendre lingomba ekomi kobima neti bino nde bozali kosala telemisaka bandoki na mboka nkamba na kimiala soki osala oya na yo emonana programme nyonso toyeli na esika oyo lekela yango liboso me yele na batambolisi oyo otie na kati na esika oyo batasalela mosala na yo na solo mpo ete papa pesa bango elembo na yo mpo moyini satana abanga bango zala na bango programme nyonso ya lelo papa Simon Kimbangu kianga zwa na yo yango sala ne oyo elingi yo masante tokosengaka maso amen. Et puis nous demandons au révérend pasteur Marcelino de passer devant pour passer à la cérémonie de la bénédiction des enfants. Ungezulu seivo vamo Watwanza mbise kota ngele Ale Emiza sonama Mukembo wa mvuluzi Tata mwana pe tata molio mosantu papa Simon Kimbangu kiangani tokumbisi yo lisusu na eleko oyo pamba te moko te na ngonga oyo akoki koloba soki yo olobi te na yango tata tosengi merci tala ngai monguna nazwami liboso ya moko kati ya mwana oyo asengeli ete alakisama epai na yo kotia loboko na yo etonda mapamboli pesa oyo ezangi bongisa nyonso na kombo tata mwana mpe molimo mosantu amen. Écoute Israël, t'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu t'élèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants, car les anges au ciel regardent en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père, qui est aux cieux, veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui acquérera l'un de ses petits-enfants me reçoit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux et les véler dans la pratique des commandements du Seigneur. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-les dans l'harmonie en étant pour lui
des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi, maman? Oui, j'accepte. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ? Acceptez-vous cela? Oui, j'accepte. Je te reçois dans l'église de Jésus-Christ le Sauveur et les bons bergers au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tobondela. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale afin que le petit enfant grandisse dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs et les disciples du Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ et ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen. Mwana pedi musantu tuleki na programme na biso ya kozwa na tondo ba mama cielo oyo babongisami baflûtiste Olivier Fatou peut-être obongisama pour être beau animé et surtout baflûtiste tosengi révérend pasteur Zonga lisusu pour na kozwa minkayibo.
Prions. Na bolingo mimsa twabule tata mwana pe tata molimo santo. Papa simo kipankangani. Moni biso lisusu na eleko oyo pona kolela pe kosenga pa ina yo. Tala bana selo ba uti bisika oyo bizwami oyo bino bana. Pona kolokota lumea oyo oyo kosala ka mosala kati na yamba na yo. Na yango tata pambola maboko oyo epesi. Pe maboko epesi te. Atinete mikolo mikoya. Biso banso tozala na possibilité ya kopesa. Libera na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Nos Bibles et nous allons passer à la lecture et puis l'explication viendra. Mais là, nous allons lire sur l'évangile selon Matthieu dans son chapitre 28 du verset 18 à 20. Matthieu, donc l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 20. Et nous allons passer à une exhortation de méditation sur Apocalypse. L'Apocalypse, sur son chapitre 3, verset 12. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous commençons par l'évangile selon Matthieu, du chapitre 28, de son verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous passons à la deuxième lecture sur Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne plutôt, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sautera plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Na kombo ya tata mwana pe limo santo tobonela. Tata Nzambe nkolo Yesu Kristo Masia, Papa Simon Kimbangu Kiangi tozonga kolimbola mikalo kaki banda piso Exode na evilo totangi na dernière na biso Apocalypse. Ngai nazali moto
maye nasalaka yo olingaka te. Nzoto ezali faible na makambo ndenge na ndenge. Lokola na matine esika oyo ozali nzambe na ngai, yo lata ngai. Po maloba ezala ya yo ezala ya ngai te. Parce que plus autant bakomaki ngai pe nayebaki te. Yo ozali nzambe. Mabomba mina yo ezali na kati ya Biblia. Yango wana yo bomisela biso. Bango bakoyoka bakokosalela yango mpo na bomoi na biso ya seko na nkombo na Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tokaki milolo na biso totangaki na Psaume 40. Psaume 40 de 3 à 5. Bata ba maman lelo tozana temps unité parce que tozali na ba cérémonie ebele oyo yelaki ya. Mais tokokende obele sur l'essentiel. Psaume qui était d'abord David. Commentaire de la Bible, David azalaki musicien. C'est le premier musicien. Et puis azalaki chante. C'est-à-dire azalaki muyembi banzembo. Mais il jouait ici aussi la musique. Ye azalaki ferme ya tata na ye. Abanaki ko boko la bibwele David. Alors, na tango wana abandaki okende bitumba po kubunda na ba Filistin. Mais ye azalaki na âge ya okende kubunda bitumba wana. Bref, Nzambe la ponaki ye amonaki il faut qu'il passe na action na ranger à ba militaire pour être abunda petumba. Nzambe a utilisé ye, c'est le premier inspirateur depuis surtout Adam, na Ève, na paradis, inspirateur. Oyo Nzambe a pesi message na ye. Na kati ya Psaume oyo biso totangi elingi koloba nini? Psaume yango babengi Psaume messianique. C'est-à-dire koya ya nkolo Yesu Kristo makambo nyonso ekosalema eyembabaki na banzembo. Soko otangi David ayembaki nzembo oyo na Psaume 22 ezali liwa nkolo Yesu mobimba ndenge nini akosufrir même bakozwa bilamba na ye bakosala tirage au sort. C'est là dans Psaume 22. C'est-à-dire makambo nyonso Nzambe asala liboso il faut ayebisa bato. Mais na tango wana moto oyo Nzambe inspiraki banzembo ezali roi David. Yango wana na kati ya mokanda oyo to na Psaume oyo ye azokoloba na biso. Mutu yango apanaki kotambola na nzela ya pasi. C'est-à-dire nzela ya masumu, gauche, droite. Mais tango asoli alobi pona nini natambola oyo. Na longwe yango na Psaume ezokolimbola biso ye adresaki bapa na ye. Sikoyo aye kutana na Tata Nzambe
Tango akuni na Nzambe, Nzambe atie nzembo, atie kombo na ye, pona ndenge alanda ye. Après, aye bisa ye conseil, apesi conseil, kolanda bato ya lolendo te. Les gens très hautains ne les suivez pas. Kolanda pe bato lokuta te, les menteurs. Les menteurs bazali banani selon la Bible denge explication. Bato oyo bazo kosala pe mangomba. Mais si makambo ezali ka mususu. Donc yo yebi na yo nkolo Yesu Kristo te. Olobi te ngai na kosala lingomba po mokanda ya tata Nzambe ezali awa po ete na te ya bato. Mais kuna ozali kosala bague magique. Ozo kosala kiniki. Ozo kosala makambo susu. Yango wana Nzambe oyo apeki ye nzembo ayebisaki ye kolanda bana te. Yango conseil tokozwa na tom ezali ngai na yo toyebani lokola ninga na biso bakozwa baptisme lelo bazalaki na nzela ya ndenge na ndenge. Lelo baye kolanda nkolo Yesu Kristo, balandi papa Simon Kimbangu po ete bakobikisama na tango oyo azwi nzembo ekoti na monoko na bango oyo elakisi bonzambe ya tata Simon Kimbangu, bonzambe ya nkolo Yesu Kristo, bonzambe ya bavwala misato, bonzambe ya papa Simon Kimbangu ngani Molimo Santo. Yango likebi ezali kolanda lisusu bato lokuta te, kolanda lisusu ba orgueilleux te, landa kaka nzembo oyo ekoti na monoko na yo oyo koko yemba ezo koloba nini nde conseil na biso nde yango wana. Atata ba mama tokoti na mokanda ya Exode 21 à 17 ezali mokanda moko monene pona biso. Likambo ezali nini? Tokopona likambo mwa moke na Adam na Ève. Parce que thème na biso ya mateya lelo ezali obéissance. Nzambe asali Adam na Ève bavandaki na paradis. Mais à un moment donné, Nzambe akitaki alobi bomoni biloko nyonso bokosalela yango. Mais nzete oyo bokolia te. Vous n'allez pas manger ces fruits de cet arbre. Parce qu'ils allaient fruits à connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Nesikawana. Batata ba maman réponse ezali Nzambe alingaki atala na Ève. Est-ce que akotosa maloba oyo ngana kisi? Est-ce qu'il va obéir? Tout simplement, c'était que ça. Nzambe ayaki komona Abraham na kati ya libota wana amonaki na mokili mutu akoki kobenir mokili ezali Abraham à travers libota na ye. Yango wana asalaki alliance, babengi alliance
brahimique o nzambe asalaki na ye oyo apesaki promesse yango papa dengie na yebisaki biso 4 quarts 1 quart 4 quarts apesaki mpona libota na ye mais eloko nini tokomonaka elekaki mwa moke mwa compliqué. C'est vrai, tout a été dit. Tant que en Égypte, au lieu balanda consigne au Zambé a pesé qui bango, te balanda qui sous consigne wana te balanda qui ko salela bikeko Nzambe mususu par faux Dieu en Égypte. Il y avait 2000 faux dieux en Égypte. Au ban Israël, ba pengwaki, ba kekola banzambe wana. Donc, Nzambe a monaki, na kosala ndenge kaka libota moko oyo na pesa ki promesse pour bénir mokili, esunga mokili, ebebisi yango omoni aponaki Moïse po ete akokobimisa bani Israël na esika wana ya mabe po ete programme na ye ezalaki abongola bango lisusu po atenir échec te na promesse na ye ndenge apesaki bani Israël to ndenge apesaki na bango Abraham na ndenge Nzambe asalaki alliance na ye mama likambe yango wana po mokili ezwa bénédiction Nzambe akutani lisusu na Moïse alobi zwa mibeko po pesa bana Israël po ete azongisa alliance na ngai po promesse wana ezala te mibeko yango importance nango ezali les 10 commandements pour but de gouverner nos comportements. C'est pour gouverner nos comportements. C'est-à-dire, Nzambe alobi, sikoyo mibeko zomo, et pour dresser mutu. Il a imposé pour Moutatos. Nakati na yango, suki impozaki, ezali pour entraîner eloko nini mibeko wana. Ezo pour restaurer les sous. Donc on peut sa bénédiction. Suki otosi yango, ozui bénédiction. Bisoban sotoye awa. Obéissance. L'obéissance. C'est à travers quoi nous devons obéir? À travers les 10 commandements. Ce qui est auto-sakamibe, zomite, ozo, ça la désobéissance. Ndenge Adam Saraki. C'est ça, tout simplement. Parce que Zali, Nzambe a imposé à gouverner comportement na yo na mokili na kati mibeko kindoki ezali mabe makambo nyonso ezali mabe mais toute ça l'attention na lisumu ye kobo. Pourquoi papa Mfumolongo ayebisaki biso même dans mon candidat Tatan Nzambe soko ke na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 même na 12 18 okomona ke masumu nyonso tosalaka ezali libanda mais oyo asalaka ekobo azokoboma limo na ye abomi nde nzoto na ye yango ememaka
malchance et qu'on peut même avoir chance de la vie. Personne ne vous trompe qu'on peut même avoir chance. Non, 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 non. Papa me fait mon long à l'eau. Seul sacrifice pour tika di kambo ya mabe osala. Sacrifice pour sous zalagate. Ceux qui osala otonga bato. Ceux qui osala na haine. Ceux qui osala na jalousie. Ceux qui osala na likambo. Moko na moko. Oyo nzambe asepelaka te. Tika yango. Wade ezali kosala sacrifice. Et kende po ba accorder yo pardon. Batata ba mama. Mwasi abimaka mobali mususu. To mobali abimaka na mwasi ya moto. Papa mfuma longo tuna biso. Nani amemaka likambo wana etambola sango. Bino bosala kango kupu. Mutayeba te bozala bino mibale. Papa mfuma longo alakisa biso secret wana. Alobi eza ndoki amonaka moto asalaka ekobo. C'est pourquoi nous avons tiré bino attention. Tango tikali bulumbu ndoki amoni yo. Ye ndoki wana kolobaka. Papa edi atambolaka na mwasi ya moto songolo. Ya mone ebima na bato. Eyebani. Voilà. Et bongo soki ndoki alobi lelo akosala yo mabe. Asala yo. Pondo ki asala moto mabe suko obuki mibe kozo ali na biso kitoko lisese mwa moke pona mibe kototo suki sawana batata mo bazalaki kosala bokila ezali chasse na kati ya mboka bazo sala chasse bamuni nguma lobi vitesse on na bazala ngo bino bokangai. Et jamais. Ngoma akei na vitesse moko ya kosakana te. Mama moko abana kosala bilanga na ye. Akosala bilanga amoni ngoma ye. Alobi mama boma ngai. Oyoki bato wana bazolanda ngai po baboma ngai. Ngoma alobi na mama wana ndenge wana. Mama wana alobi nakobomba ndenge nini. Alobi kutisa nga na libumu na yo. Mela ngai. Melanga pour ce que na se matiti ba ko mona ngaka mama na bozo bana ye ameli ngoma bato ba ye ba moni nzela ya ngoma yango esuki na makolo na yo mama la kisa biso ngoma teye wapi alobi na moni ngoma te mais yango yo parce que tango ngoma yaka nzela na ye mona na mama na lobi na moni ngoma te. Mama na kene na ndako alala boye ngoma bana bolia michopo bowa ale michopo akenda mutema asilisi mama na kufi papa tumano ba pesi biso lisese wana pona koloba nini sozo kotosa mibe kote okotisi nguma na kati ya likomona yo un jour on souffrir lié aux oies bénédiction, aux oies malédiction. Nyonso ezana maboko na yo. Tokei na mukanda totanga ki ya Matthieu chapitre 28 verset 18. Pour les alakini tokolanda makama Matthieu te po tozana tango lisusu te. Problème na biso ezali Yiswa sekwi. Tawa sekwi, Jésus est ressuscité. Amonani na maman na ye, amonani na Marie Madeleine, tout ça. Alors, na bango boye bisa ba disciple na ngai. Allez avertir à mes disciples. Toke le kokutana na ngomba ya Galilée. Tokutana kuna na ngomba ya Galilée. Nazali na likao na boye bisa bino. Yango wana bakeki kuna na ngomba wana Yesu alobi voilà ngayo yo mais na pesi bino mosala
bokende mokili mobimba bobongola bapaka no bakoma bandimi bobatize bango na kombo ya tata mwana pe Elimu Santo batata bamama esika wana yango totelemi mokolo mwa lelo yo ozwi baptême ozwi rémission du péché, c'est-à-dire nzambe akoboma lisusu mokili te mais nzambe atie mobeko mutu akotosa mobeko abikisami aboma lisusu mokili te nzambe alobi ngai nakoboma lisusu mokili te mais oyo akotosa mobeko abikisami bénédiction esika wana tolanda ngo malamu à travers nkolo Yesu Christ biso nde tozwi bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé na tango biso tokomi ya papa Simon Kimbao na kolanda makambo nyonso te kuna le 17 mars 1921 nkolo Yesu Christ asololi na papa Simon Kimbao alobi na ye na yebisi yo lobi le 18 na 12 heures ngai na kupesa yo nguya oyo yo kosala mosala ye ntango atelemi le 18 na ntongo c'était un mercredi si je ne me trompe pas abengi camarade na ye Thomas alobi lelo na kosola na nkolo Yesu Kristo midi ekoki na nkamba likolo efongwani bareyon ndenge tomonaka mwinda ya masuwa eye ti likolo ya papa Simon Kimbang afukami elamba moko ya pembe eye na kati ya lumière wana ezipi papa Simon Kimbang ekoti na nzoto na ye Colombe aye na Bible apose na mutu na ye oyo papa Simon Kimbang alobi na tikili bino Bible oyo Bible utaki na likolo. C'est le même jour oyo nkamba ekomi Yerusalemi ya sika donc wuti na likolo ikiti yango wana papa batata bamama papa Simon Kimbang bani mission na ye lelo biso tokomi bandimi na ye mais biso bakimbangisi tozali sikoyo na promesse ezali balobi tokobikisa mokili par rapport à quoi? Oui, événement nini? C'est quoi? Lelo ezali bokonzi ya likolo nzambe akitisi na se depuis 1914 nzambe akitisi bokonzi na ye awa na se il nous reste la restauration du paradis terrestre, c'est-à-dire nzambe il faut restaurer azongisa paradis na ye awa na mokili akanga Satan abwaka ye kuna pendant 1000 ans nde alobi na biso à travers le humaniste nde paradis wana ekozala restauré parce que bokonzi yango ikiti biso kaka ye afongoli miso tozokomona me bato mosusu bazokomona te yango omoni tokende kotanga mokanda ya apocalypse po mutu akolonga alongi c'est vrai ayebi ke papa Simon Kimbang aza molimo santo ayebi ke papa Simon Kimbang kanga naza molimo santo moto wana alongi atosi mibeko alongi nde akomi ami ya papa Simon Kimbang pour restaurer royaume céleste to terrestre awa na se po toyebi sikoyo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo mais apesi biso à travers likambo na mobeko po ete puissance oyo ekozala na biso emema mokili bana Israël bazwaki un quart papa alobi 3 quarts eza ya bino c'est-à-dire toko transformer
3 quarts wana 1 quart oyo ya badif bazwaki 3 quarts oyo biso tozokozela po ete tozwa totransforme royaume terrestre pasi esila. Voilà notre mission. Batata ba maman lelo bokozwa baptisme na bino bokokoma bandimi, mais devant vous il y a le respect, l'obéissance de la loi et de tout ce qu'il y a comme précepte. Nalingomba poete tokoko bengama ya solo bandimi ya Tata Nzambe. Nakanisi nesika wana tosi toyoki makambo yo ndenge biso tolobi ebandisa biso te. Ye Jean oyo a lobili biso na Apocalypse azalaki nani? Jean oyo Apocalypse azalaki petit frère à Jésus. Mais Jésus l'aimait beaucoup. C'est Jean. C'est son petit frère. Alinga qui est mingi. Papa mfumalongo atunaki biso. Pourquoi? Yesu na baye poli na ye nyonso alingaki kaka Jean. Biso lobi papa to yebite. Alobi parce que Jean était chaste. La chasteté. C'est pourquoi Nzambe alingi bana yamike banda 12 ans, 18 ans, 20 ans. Salé la chasteté. Nzambe a revisité yo. Surtout na kateli ngombo. Mwana mwasi. Salé la chasteté. Nzambe a revisité yo. Yango a commenté mon bangé. Le seul oyo amoni makambo nyonso oyo Yerusalem ya sike ekiti makambo nyonso tozali na yango na nkamba ezali Yohane to Jean. Yango wana batata ba mama likambo na biso pour na conclusion tozala bana ya kotosa. Donc na makambo nyonso ba papa ba pesi biso. Et surtout na tango oyo tozoko tonga Yerusalemi. Programme ezali ndenge nini? Tozali na musée. Musée ezali nini? Ezali esika oyo bakotia bonkoko na biso nyonso na kati. Po ete to perdre yango te. Mais contribution ezali nini? Organisation ezali. Po ete mutu na mutu a contribuer toko tonga Yerusalemi. Papa avandi na nkamba ezali signe fort apesi po ete mutu nyonso akena komona misala oyo ezosalama na Yerusalemi et a contribué wana nde recommandation na ye. Yango wana batata ba mama bino biso banso toyoki oyo azali faible na likambo moko batata pasteur bazali ata lelo tozali awa avant tokende sala ntubela na yo soko olingaka moninga te patient vous verrouillez votre vie. Soko olingaka moninga te, si vous n'avez pas l'amour des prochains, vous verrouillez votre vie. Nesika wana totosa mayeba pesi biso po ete Nzambe asepela kati na biso. Soki Nzambe asepeli akokata likambo na biso kaka mokuse po ete tokoka kolonga na kombo ya Tata Mwana pe Elimo Santo. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous des malins, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nzembo. Biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu, miseko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandi
petola poelaka elongana biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo mpe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi banga omibatela omipetola poelaka elongana bandimi banga omibatela omipetola poelaka elongana ekoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele ekoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele bolingana oyokana bozala ndakisa ya kimbangu bolingana oyokana bozala ndakisa ya kimbangu ekoleka te ekosalema
nde atelemi tozwi mpe lokola mama diaconesse Modestino mpe lokola nde tosukisi na papa catéchiste Ziko Mbwemba nde bandeko tobongami po ete tokende komibongisa. bandeko balandi ya radio télévision Kimbangi esika nyonso bino bozwami ya moto pesi bino mbote mingi na ndenge bino moko boyebi bokolandaka ntango nyonso émission na bino bokolingaka masolo mpe maemanso makolekaka na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Na mokolo mwa lelo tozali na mboka ya Angers esika wapi cérémonie monene ezali kosalema sacrement ya baptême oyo ya bandeko na biso, sacrement de baptême oyo ya bandeko na biso awa na mboka oyo bango bandimeli po ete bakoma bandimi ya papa Simon Kimbangu ndenge alobaki bokende na mokili mobimba bobongola bapakano bakoma bandimi. Lelo ezali likambo monene ya monene mpe na kati na esika oyo tomoni baye bazali bapasteur na biso bazali kobongama mpona kokende bopele mpona milulu oyo ya baptême. Na yango wana na kati na mokolo mwa lelo tozali komona ete likambo ya kitoko ezali pamba te moko oyo babenge ete mondele andimeli na ye kokoma mondimi na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu. Ya solo ezali esengo mingi po te alobaki likolo mpe na se nyonso ezali ya ye bamindele mpe bato boyindo nyonso tozali bepele bana ya papa Simon Kimbangu. Soki osalaka na ye na likolo mpe okosala na ye awa na mboka oyo ya se. Na yango wana papa batata bamama na kati na mboka ya Angers lelo ndeko ndenge na bandaki koloba na bino te na mokolo mwa lelo ezali mokolo monene pamba te tomoni ete na kati na mboka ya Angers solo se solo ezali matata awa pamba te bayambi lisusu na kati na lingomba papa Simon Kimbangu oyo babakisami bazali 4 bandimi oyo baye lisusu kobakisama mpe papa na biso oyo tomoni ete azali mondele ye awuti azali mondimi ya catholique kasi lelo andimi na ye kondimela papa Simon Kimbangu Kiangani. Na yango wana nde tomoni ndenge nalobaki na bino te bapasteur bakei mpona kobongisa molulu yango kitoko ndenge ezalaka bomesano na kati na lingomba na biso nde bakozonga mpona kosala likambo yango oyo etali baptême ya solo. Vraiment batata bamama ezali esengo po ete tomoni na mokolo mwa lelo faki ya Île-de-France ezali awa mpe bandime mosusu oyo bakowuti na bisika toye na kati na esika oyo mpe tomoni choral na biso ya bana ndenge nini yango eyembeli.
ya solo bandeko ya balandi ya radio télévision Kimbangi ndenge toyebisaki bino tozali awa na kati na mboka ya Angers ya solo bapapa na biso oyo bakendaki mpona ntina ya kobongisa na milulu oyo etali ete bateme ya bandeko na biso oyo balimi kokota na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu bapapa na biso bapapa pasteur mpe mama pasteur bango wana bazali kozonga mpona ntina na cérémonie oyo etali bandimi na biso po ete bana na biso to pai oyo balingi kokoma bandimi na kati na lingomba ya pasi Kimbangu bango bamama bazali kozonga mpona ntina na cérémonie yango wana ndenge tozali komona biso moko na bilili oyo tozali komona ezali na mama na biso mama responsable ya paroisse Angers oyo abengami na kombo ya mama Modestine ye wana atelemi na liboso mpona na ntina kaka ya cérémonie nde ekolanda bango na bapapa pasteur na biso oyo bakosala cérémonie yango ndenge tolobi na bino balandi bandimi bazali oyo bali kokoma bandimi bazali 4 tozali na kati na bango toza na basentelama mpe toza na bandimi mibale solo na tozali toujours na kati ya continuité ya milili ya bilulu na biso na kati na mboka ya Angers esika wapi tomoni bandeko na biso bango bazali bana ya faki bauti ya Île-de-France baye kaka bobele mpona kosoutenir nde kuna tomoni solo tomoni bango basili kokoma papa na biso oyo tobengi ete papa pasteur edi aza liboso mpona kokamba cérémonie yango mpona kaka lokumu ya papa Simon Kimbangu tokolanda biso moko cérémonie yango ndenge kolekela na bokebi nyonso oyo tala ekomi na eleko oyo esengeli ete tokoka kosala mosala na oyo motuya tozali ya kokoka te pamba te yo nde okoka pambola mosala oyo yaka kosala mosala oyo instrument po ete mosala esalama ndenge oyo obongiselaki yango na kimia nyonso bayo tokoyamba tika ete kondima na bango ezala mpenza ya kokola tiki no suka po ete bakoka kosalelo na solo bazwa esika kati na mboka ya yo na mokolo na bango ya suka kimia tosengi na esika oyo kimia tosengi na mosala nyonso na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Papa Pasteur Vanda batata pe bamama na mokolo oyo lelo ya monene nde biso baye oyo topesameli mokumba na ntina ete toya koyamba bandimi na bakategori nyonso misato oyo esengeli oyo tobengi basente elama to barepentir tozali pe lokola na basekoki pe lokola balandi
ndenge ezali bomesana. Pona yango tokobenga maman Selo akoya kobengela biso basentelama oyo tokoyamba na mokolo mwa lelo. Basentelama moko tobengi papa Nkatukulu David André. Présent. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Sentelama azali nani to bazali banani. Basentelama bazali baye batu oyo isi basilaka koyambama. To akulaki kati na yamba oyo ya Église Kimbangiste oyo biso banso tozwami. Me monanaki nini? Ete akoyaki na mbeba asalaki likambo oyo epekisami na mibeko ya lingomba. Nde abimaki akoyaki abimi libanda ya lingomba. Ndenge mokonzi na lingomba aloba na biso to akolobaka na biso tango nyonso soko kwei okotikala ya kovanda na mabele te okotelema. Nde ye azwi courage wana po ako akotelema o mokolo mwa lelo yango oyo tomoni abengami awa comme Saint-Elama na mokolo mwa lelo. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Simoki Mbata. Ye aye pambate soko kwei esengeli otelema. Na matoi na ye eko akobima te ako akobomba yango kati na motema na ye pe ako akosalela yango na bomoi na ye mobimba. Na kombo misato abule tata mwana pe molimo santo. Amen. Tokotanga mibeko nyonso ya lingomba pambate soki mokolo mwa lelo tata oyo tote baye nyonso tokozwa na mokolo ya lelo awa na tata oyo azali boso po abungaki. Na banzi batata pe ba mama toyebi ete soki mutu abungi ekozalaka kobosana tote likambo yango ayebi yango lisusu te. Nde kosengaka ete bakoka korapele na bato wana likambo yango. Lingomba na biso oyo ezali na mibeko. Tozali na oyo tobengi ba précepte. Ba précepte ya église ezali tozali na ba principes fondamentaux et inaliénables de l'église pe lokola tozali na ba interdit kimbongisi inaliénable. Pona yango batata pe ba maman tokobanda na oyo tobengi ba principes fondamentaux et inaliénable de l'Église et de ce qu'il contient, l'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel, la fidélité au symbole de Nicée, l'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale, la croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer, la croyance au retour de Christ, la croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. La fidélité aux 10 commandements tels que reçus de Dieu par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. La condamnation du racisme à travers le monde. Le pardon à autrui. Voilà, les azominami bale 12. Petoye n'a pas interdit. Les alipés zominami bale. Ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer, se droguer, ni être volontairement spectateur. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande des porcs et des chimpanzés. Ne jamais se laver nu et dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter des féticheurs, divins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter le deuil,
à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. Ne pas vendre, ne pas acheter. S'abstenir du retour ou du recours à la violence dans les règlements des litiges. Toye pelokola na mibeko oyo tozali nango tobengi mibeko préceptes, les 12 préceptes de l'église kimbangiste. Na ba précepte tozana nini que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui reviennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Tu aimeras tous tes semblables, même tes ennemis. Tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. Tu ne prendras point de boisson alcoolisée de Totikotanga. Tu ne danseras point et tu n'iras point regarder les danses. Tu ne dormiras ni te laveras nu. Tu ne te querelleras ni te battre avec quiconque. Tu n'useras point de fétiche. Tu payeras, tu devras payer l'impôt fixé par l'État. Tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps. Tu devras admettre tes fautes face à tes semblables. Tu ne mangeras pas la viande de porc. Tozali na trilogie kati na église na biso. O tobengi bolingo, mibeko, misala. Pe tozwi les 10 commandements o totikotanga na mokanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17. O balobi na biso boye. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Wanande touti koyokande mibeko oyo tozali nango na kati ya eyamba to lingomba na biso. Jésus dit à ses apôtres, alors le fils alors lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons. Voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Luc chapitre 15 verset 21 à 24. Faut pas passer au élément. Tobondela. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Kimba Kiangani. Papa Simon Kimba Kiangani. Papa Simon Kimba Kiangani molimo santo. Dala ngonga oyo ya monene moko kati na mwana yo abungaki. Amimoni ete esengeli azonga na ndako ya tata pamba te nyonso ezali kuna. Pe azongi kati na makolo na yo ye wana tata topesi ye pai na yo tambusa ye lakisa ye pe zongisa ye na esika na ye oyo ye azalaki po ete akoka kolanda pe akoka kosala mosala na yo linga ye na ndako na yo te na elingeli na yo ya bibende po ete monguna akoka lisusu komeka pe kokwesa ye te.
pambola ye na yango tata topesi ye na maboko na yo na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes kimbanguistes. L'église a des lois et vous les connaissez bien. Nabandi yango tutikotanga. L'église se réjouit de votre retour à son sein. Tata peba maman, accueillons notre frère au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. To yambaye na kombo ya tata mwana pe molimo santo na bozongi na kombo ya tata mwana molimo santo. Ndenge ezali momesano sikoyo touti koleka na otengi Saint-Ela mande tokoleka na sekoki. Pona yango tobengi mama Selo aya kotangela biso. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Ozali na sekoki moko. Nous demandons au papa Philippe de passer devant. Présent. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tata simukimba kiangani tobengi yo lisusu. Tala liboso na biso tozali na oyo tobengi sekoki. Tata tika ete mululu oyo to musala oyo epesameli biso tosala na kombo na yo ezala penza ya yo pe yango ya kosala yango po ete bana bako kokota penza kati na lopango na yo na solo solo na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Sekoki ye azali nani? Sekoki, c'est quelqu'un qui a été baptisé dans une autre église reconnue par notre institution, donc dans notre église kimbangiste. Ce n'est pas toutes les églises que leurs baptêmes sont considérés au sein de notre église. Prenons par exemple ceux qui viennent de l'église de Réveil. Le baptême qu'ils obtiennent là-bas ne sont pas considérés, ils sont des catéchumènes dans notre église. Mais par contre, si vous voyez un sekoki, cela veut dire que le baptême qu'il avait reçu ailleurs est considéré. Donc, il a été baptisé soit à l'église catholique, protestante, Armédie Sali, orthodoxe. Le papa que nous voyons ici, il a été baptisé à l'église catholique. Donc le baptême qu'il avait reçu à l'église catholique est bien valable au sein de notre église. Par contre, quelqu'un qui est sekoki, c'est qu'il avait reçu, ou soit on lui avait enseigné l'enseignement du Christ, mais il lui manquait l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Et c'est ce qu'il a reçu. Et c'est pour ça qu'il est sekoki. Donc, un reconverti.
Donc, Sekoki azali moto oyo azwaki libatissimo na eyamba mususu oyo ezali reconnu au sein de notre église. Nde nge tomoni tozali na Sekoki moko oyo azali liboso na biso. Alors, Papa Sekoki Mibeko oyo nyonso touti kotanga kobanda na Exode chapitre 20 de 1 à 17. Donc le 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. Nous avons les obligations, les interdits kimbanguistes. Et tout ça, c'est valable aussi pour vous. C'est valable aussi pour vous. Donc, nous sommes valable pour nous yoper le cola. Ce sont là nos frères et sœurs précédemment chrétiens dans d'autres églises, c'est ce que je venais de dire, qui nous rejoignent dans la vie de Papa Simon Kimbangu. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Actes chapitre 19, versets 2 à 6. Tobondela, Papa Pasteur Téléma. Na Kongo ya tata mwana pe tata molio mo santo. Papa Simon Kimbangu. Talangonga oyo ezali moto oyo ayokaki atambala moko te kombo na yo po abatisamaki na libatisimo ya Jean. Nzokande esengeleki abatisama na libatisimo ya moto oyo azali koya nsima nde yo. Yango lelo ayebi yo. Aye kati na yamba na yo. Tika ete opesa ye bwana nyonso. Opesa ye kondima makasi. Ofungola ye banzela nyonso po ete ayeba ete nzela oyo yalandi yango wana yaki kozanga na vi na ye na kombo ya tata mwana pe molio mo santo. Amen. Chers frères, dès aujourd'hui, vous venez de recevoir l'Esprit Saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour la bisobance, recevons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. To yamba ina komba tata mwana peli mo santo. Na komba tata mwana molio mo santo. mbala na bango ya liboso akoka kolanda nzela ya Nzambe. Nde tokobenga mama Selo aya kotanga bakombo na bango.
Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Tozali na balandi mibale. Tobengi mama Naomia Isabelle Miguel. Présent. Bengi papa Jean Pedro Junior. Présent. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. ndenge nautai koloba balandi bazali bato oyo utambotama na bango bakei esika moko te kobengama ya liboso yango oyo nde babengami pe mbala moko na nzela oyo ya malamu. Donc bazali na chance mingi bakende mbala moko na bonne direction. Tobondela na kombo tata mwana pe tata molimo centre papa Simon Kimbangu kiangani na leko tobengi yo lisusu na tina bandeko oyo bango nde baponi nzela na yo oyo etonda bisengo me na pasi nango pasi yo moko kozwa bisengo pe yo moko kolinga me biso banso tolingi nde bisengo tika ete yo sunga bango yo zala na bango pe manso etambola ndenge oyo bongisaki mpona vi na bango na kongo misato abule tata mwana pe molimo santo. Amen. Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, car comme Adam, toute l'humanité a péché. En lui, elle retrouve la vie éternelle. Que l'on se souvienne de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'Église de Jésus Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Quiconque croit en Christ, qui est baptisé et met en pratique ses commandements, a le salut. Celui qui ne croit point en lui se prive du salut. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, verset 38. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Papa Pasteur Téléma. Tobonira. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse. Au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables, car bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur nos amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi, qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent
point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume et de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nde bakozonga na ndako na bango te po ete bakoka kokokisa mokano na bango mpe bakoka kosala consolidation ya libala na bango nde ekosalema après église. Donc biso nyonso na esengo wana oyo bato bakosala vi na bango bakobanda vi nyonso ya malamu mpa ya tata nzambe na mokolo ya lelo biso nyonso tozala convie tozala mpona tokoka kosepelisa bango, mais je souligne bien ezali consolidation ndenge lolenge ekosalemelaka.
ye o nyonso bauti kozwa libatisimo bakoleka liboso awa oyo ete mvungudi tote motambolisi oyo akotambusa bango kati na yamba oyo na mboka oyo po akoka kozala na liloba oyo ye akopesa bango na mokolo mwa lelo ndenge ezali momesano ya lingomba. Na yango tokosenga na bandeko na faki bapesa nzembo pe papa Longi oya na bango mine na liboso awa po ete mama motambulisi ya paroisse oyo apesa bango oyo ayepe liloba. Kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa molimo santo. Tozo misi lisusu merci epai na yo papa. Ona mayeni oso ekosalela biso. Ya solo papa tokoloba nini. Tala bana na yo papa baye na kati na ndako na yo. Elanga na yo monene papa basali bazali moke. Basali bango ye papa obaye kokota na kati na ilanga na yo yango wana papa esa bango makasi pote mosala na yo ezali ya pasi papa kasi tosenge epai na yo opesa bango nguya obomba bango pote bakontinue kosala mwana pe molimo santo amen. Amen. Ya solo ezali mosala ya pasi ezali mosala oyo esengi tozala na patience ezali mosala moko ya pasi mena liboso kuna ezali nzela ya kitoko ezali nzela ya esengo toto sakaka mibeko ndeni papa mokonja bula azali kosenga biso tozala bana ya botosi nde tokosepela na kati na lingomba oyo pamba te nyonso ezali na biso ya solo boyoki matei oyo papa pasteur atei biso yango nde kozala fondation na kati na bomoi na bino botosa yango bosalela yango wana bokomona esengo ya nzela oyo tozali kolanda pamba te biso oyo bokuti biso na kati bapasi ezali kasi na mabondeli tolongaka kaka pamba te tata nzambe akweyaka te yango wana batata bamama tosimba mosala oyo papa Simo Kimbangu Kiangani apesi biso pote na mokolo na suka biso tosepela tosilisi boye na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo amen. Tobonde na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo nzambe na biso tozongisi merci lisusu ya solo papa yo lobi toya na mikili misika toteya kombo na yo epai ya oyo bayebi yo te tokomisa bapakano bandimi ya solo papa mosala yango oyo biso bana no tozali kosala baambassadeur oyo tindi biso na kati na bamboka oyo papa ya solo bapasi ezali mikakatano ndenge na ndenge kasi ya solo papa ambassadeur azangaka eloko te obongisela biso papa na bonzoto mpe na molimo tozanga bandako te
tozanga mikanda te, tozanga mabala te, tozanga bana te papa. Pamba te ambassadeur azalaka complet. Yango wana papa simukimbango kiangani tobeleli yo papa yaka. Pamba te bana na yo bitumbe bandi. Kasi toyebi ke yo tata Nzambe olonga kakaka. Olongisa bana na yo na nyonso oyo ekeleka na papa bazala makasi basala mosala oyo kino na suka na kombo na bino misato ya bule tata mwana pe molimo santo tukusenga kamanso. Amen. Faki. tout ça le plan pour la souka, tout soit libique. Pour la nouvelle, peut communiquer. Dinga vous m'enseigner. Il y a Yambo, paroisse, il y a Angers. Et c'est merci mingi na ndenge ya mululu ya mokolo na lelo ne tomoni ba visiter rebele ba awa tobanda Turquie, Europe, Faki, ba surveillant pe bando na biso nyonso baye pona ko sisepso na mululu ya mokolo na lelo. Donc totondi bino botondi ndenge boye pour na biso na mokolo na lelo. Pour la nouvelle pour communiquer, il y a l'ingomba, il y a Yambo Tolobi, il y a les rappels, tu peux savoir mon colonios. Mon dimi fout à carte na yo. Balebi, mon dimi fout à carte na yo. Ils allaient dans le moquet. Carte, ils allaient n'est toujours visa na passeport, on va voyager. Biso bandimi, tu as la carte na biso, na mon colonna souka, tant au coma, tu na biso, na kisa carte na yo. Tata maman, jeune qui m'a mis sur fout à carte na yo. Et vous n'avez pas signé mon colon yango. Yango tata maman toi ba kobele ma futa carte na biso. To ba susu pona ba catéchisme bana ba ko 12 ans to le baptême. Bana ba ko 12 ans ba para ba ba ko le kana bureau ya paroisse pe ba ndeko ba koti ngomba sika bazwa catéchisme pour bana na balongi pour la tina ya bokuli na mikolo roya. Musala mais ba bikate nyo se pesa meli biso. Pe ba ko contribuer na tina ya autonomiser. Surtout ça, il y a un autre pèse, tout comme ma beauté. Sogi au Kabeli Nzambe, Moko, il y a aussi sur la 10. Tous allez sous la bicateli, Natina, il y a un matériel, il y a un telki. Monsieur, tu es bien gros.
matériel artétique, radio, télévision. Donc ça, le travail qui changement et matériel à calé comme en numérique. Donc, nous sommes et puis ça met du biseau. Tu es bakaye, c'est là au fond maman. Tu as une contribution, il y a mon tour. Tous les qui, pour la communiquer à la paroisse, il y a Angers. Pour la paroisse Angers, puis le soir de Bisso, il y a un côté de mon colonel Bosso. Le côté de sa maman la Bisso. Maman, ma foute en Pauline, a télé. Tubengi, papa, Lusala, a télé la Bisso. Pour si bande la bisombo te au combat tata mwana pe molimo santé combat tata mwana pe molimo santé bali biso kotala biso en tout cas mama to sepeliza bali biso te tango nyonso olingo ya po tozali kofungama papa pe lokola papa na biso auti Belgique ya bali biso ya en tout cas pas to sepeli po tozali kofungama ezali tango nyonso olingo ya po tozali kofungama merci. Si vous avez un maman na biso, maman na biso, maman Julie Mbombo, a télé na biso, na maman Naomia. Bangi, de tomoni, oye sabana lelo mokula liboso, baye, bana bota ki bakisi na misato, yango batelema po bande wala mosombo. Sombo te komba tata mwana te molimo santo komba tata ya mwana pe molimo santo maman na biso maman Julie yazali maman diaconesse chargée d'évangélisation awa na paroisse Angers et maman Naomi yazali moko ya bana jeteki merci maman ne bozongi siko totelemisi bandeko na biso bazali bana ndako ya moto temisi mama Clarisse na bana pe totelemisi bandeko na biso uti Paris mama Judith mama na bandeko mosusu bongo bese bilongo tokopesa mbote mpo bandeko na biso okomba tata mwana mpe tata molimo santo okomba tata mwana mpe papa molimo santo merci.
tata mwana pe molimo santo. Komba tata ya mwana pe molimo santo. Merci. Siko totelemisi groupe na biso ya pied gauche batelema pour tout ça mambo. Bote komba tata mwana pe molimo santo. Komba tata ya mwana pe molimo santo. Qui a une défense batelema pour tout le savon bote. Faki bote komba tata mwana pe molimo santo. Komba tata ya mwana pe molimo santo. Merci. Ba chef ya groupe, ba mouvement service na association ba télé la biso pe to sengi la ba kengi na ba katis ba télé la biso pour tout ça. Sombote komba tata mwana pe molimo santo. Komba tata ya mwana pe molimo santo. Siko to telemisi bato na so diacre na ba diaconesse. Ya mboto benyi mama diaconesse batuzidi wazungasa majwa atele la biso. Pe to telemisi mama Toakululu Vicky atele la biso. Et tout le ici, papa Diacre, papa la belle à télévision. Komba tata, wana, et molimo santo. Sikoyo totelemisi maman responsable de la paroisse de Bisso Angers, maman diaconesse Modestine a télé Bisso pour bano Bisso. Komba tata mwana pe molimo santo. Komba tata mwana pe molimo santo. Merci. Je suis content de la place par maman responsable à l'écart continuation. Komba tata ya mwana pe molimo santo. Papa pasteur bazali papa pasteur bauti na paroisse pilote de l'Europe na katia France na Paris. Tosengi na balankole bakoko nkole bateko na nkole batele mapote to pesa na mbote.
komba tata tobo mwana pe molimo santo papa tobengi yo lisusu papa pamba te san yo biso tozali eloko te ya solo papa yo ozali molimo mosanto yaka kolata ngai papa yaka koloba kati na monoko na ngai yaka kotelema kati na makolo na ngai oyo nyonso koloba papa ezala ya bino papa tobeleli mawa na yo kaka pamba te yo ozali nzambe biso tozali bana papa yaka kopesa ngai maloba oyo nga na kobimisa na monoko na ngai ezala ya yo ezala bule tokoyoka yango papa emema biso mpona kobongwana na komba tata ya mwana mpe molimo santo amen. Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! Oye! Kimbangiste oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemi yapa dikunanga tata nzambi fumu Yesu yekata mwanda velela. Papa molimo santu oye! Oye! Papa molimo santu oye! Oye! Papa molimo santu oye! 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 Papa Simo Kimbangu Kangani mwanda velela. Bolinga te utike kut yekaka yekaka yekaka. Angers oye! Oye! Angers oye! Oye! Angers oye! 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 Les anges de l'église kimbangiste en Europe. Ebeto bien, ebeto! Bien! Tozala nzambe na biso. Na kombo ya tata ya mwana ape molimo santo. Ya solo toyoki matei. Likambo ya motuya oyo toyelaka na ndako ya nzambe ezali matei. Pamba te na koyoka matei yango tokobongwana po te tomona nkembo oyo papa bongiseli biso. Tokoloba mingi te pamba te tozali na programme mingi. Totosa kaka makambo oyo papa Simo Kimbangu Kangani mokonzi ya bule azali kotinda biso. Tozala bana ya mibeko, bana ya bolingo, bana ya misala. Nde papa akosepela na biso, akosepelisa biso, pe tokozwa elonga. Ya solo si toyoki matei, balobi na biso bolingo mibeko. Siko tokei na parti ya misala, oye pesa kalokumu. Yango wana kaka tozalaki na moto silisi bona komba tata ya mwana, pe molimo santu. Amen. Amen. Bonjour Papa Philippe. Bonjour. Nous venons d'assister à la cérémonie de baptême de nouveaux croyants, dont vous vous faites aussi partie. Nous aimerions savoir qui vous a motivé de devenir aujourd'hui kimbanguiste. C'est Papa Junior qui m'a fait découvrir le kimbanguisme. C'est grâce à lui que j'aime le kimbanguisme aussi, quoi. C'est lui qui m'a fait découvrir ça, oui. Mais il vous a découvert quoi au juste? J'ai été au culte avec lui et puis je suis allé au culte et ensuite j'y suis retourné régulièrement. Et après j'ai aimé le kimbanguisme tout de suite, quoi. Tout m'a plu dans le kimbanguisme, quoi. Mais avant vous étiez catholique, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous savez que chez nous, le kimbanguiste, les gens ils disent que nous croyons à une personne qui est le Papa Simo Kimbangu. C'est lui le Saint-Esprit. Est-ce que vous aussi vous le croyez ou... Oui, moi je le crois aussi, oui. Oui, tout à fait, oui. C'est ça qui vous a motivé d'être kimbanguiste aujourd'hui? Oui, aussi entre autres, oui. Mais quelle est votre impression? Moi j'ai une très bonne impression sur le kimbanguisme. Très bonne impression, oui. J'aime beaucoup le kimbanguisme. Mbote papa. Mbote maman. Okopesa biso kombo na yo? Kombo nanga Jean Pedro Junior. Ola mama kasi papa. Kombo nanga Jean Pedro Junior. Ya solo papa lelo tomoni bauti koyamba na cérémonie eleka yo pozaki na kati. Bayambi yo lokola mondimi na kati na lingomba ya Papa Simo Kimbangu. Esengo na yo ezali nini? Natondi na esengo makasi parce que na botami lisusu ya sika. Na kobota mona botami lelo kola sika donc naza pe na esengo makasi pena. Ya solo za pe na esengo makasi koleka.
kasi nini oyo kokoloba na baye oyo mingi mpe baza na bango na kati me nanu bandimi te kokoma bandimi ya Papa Simon Kimbangu to na baye oyo nanu bakomi te nini yo kokoloba na bango? nakoloba na bandeko nyonso oyo nanu bakomi na mokolo ya lelo te oyo nanu bakomi ni onga nakomi lelo te nakoloba na bango basala baya koma lokola ngai ekosala makasi pena ekosepelisa mingi. Merci papa Totondio Botono. Sentir un poco oye. Nana kulongola yango. Sentir bando. Esili. Oh nzambe. Yango. Yaga petit.
na bolingo na bino misato ya bule tata mwana pe molimo santo. Papa simo kimbangu kiangani, papa simo kimbangu kiangani, papa simo kimbangu kiangani, papa molimo santo. Papa tozongisi lisusu merci. Ya solo papa. Yo moni ndengi biso bala na yo papa to yembeli yo to sanjoli yo, pamba to yo bongi na masanjoli. Ya solo papa to yaki na ndako na yo. Siko to limito zonga na bandako na biso. Bana na yo ba uti misika. Ba ye na mituka. Oye tambusa mina mayele na moto. Yango na papa na sengi yo moko batela bana na yo. Lolengo yaki na bango na kati na ndako na yo papa ozongisa bango na bisika ba uti. Yo ko kabona kana moto te papa. Mema moko na moko ozongisa so bisika to kozalaka. Kimia na yo papa to sengi na kati na banzoto pe na milimo na biso. Kimia na yo to sengi na kati na lingomba. Kimia na yo papa na kati na paroisse Angers. O kitisila biso kimia o pesa biso makasi po te to sala mosala na ondenge lingio na komba tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Luenda kia mote.